tozali awa omboka nkamba Yelusalemi ya sika. Tozali mukolo mwa lelo mwa le 7 juillet mobu moyo mwa 2016. Tozali awa omboka nkamba ndenge na uti koloba tokoyamba mupaya. Mupaya oyo tozali koyamba lelo ye nde ako loba kombo na ye mpe tokosolola na ye ntina nini akomi na mboka oyo. Pamba te soki totali azalaka penza kimbangisi te kasi akomi awa. Likambo nini alandi manso mana bokolanda okati ya interview oyo presse information kimbangisi ekosala ye. Ndeko mbote? Mbote papa. Kombo na yo nani? Kombo na nga Tumu Mavambu, en fait Jean Gouma. Papa outi wapi? Bon, nauti na mboka ya Kinzamvweti. Puisque na Matadi na Zarasus telepi babengana nga na koma na Kinzamvweti actuellement kuna nde nauta kiti na ya Kiboye. Nano tokoti na muzindo ya likambo penza te babengana ki opona likambo nini? Bon, en fait ngai na uti mutu moko oyo na ebani mingi na RDC awa concernant na uti mutu oyo na zaki kati na maison na bandai ko travailler babengana nga pona zaki na nyoka oyo bandai ko bima pe ko mela batu. Alors en quelque sorte batu tango ba ko repérer que zalaki nga mutu na bana sala biloko wana yango babengana nga na Matadi question tuninga ezaki ndengo wana. OK. Sikoyo outi Kinzamvweti. Wana nde territoire na yo penza oyo ya ba tata na mama na bakoko to kendeki ko kendeka. Bon, Kinzamvweti eza cité en fait mais ezali territoire de Sekebanza wana cité kaka. Après Matadi Kinzamvweti na coopération puis na ba boutique Kinzao Boko quoi partout là. Mais Kinzao eza cité na sepele kofanda parce que vraiment c'est mouvementé. Voilà. OK. Na territoire ya Sekebanza. Bon, sikoyo papa Jean Gouma ozali awa omboka nkamba Yelusalemi. Likambo nini penza ememi yo awa? Bon, likambo ememi ngawa eza likambo oyo ngape na kanaki te ke koki kozala. Parce que depuis nga na botama na uti occultiste munene. Mais na yaki awa parce que kati na boutique na ngai après avoir kosi sa mission na nga nyonso na kati ya Matadi na pika mbien kuna na zonga ki na ndaku poke na zo moya kozwa madame na bana tozonga Matadi pona fête. Mais na kati ya boutique flamme munene ya moto epelaki na boutique ya kwa wana. Alors moto wana epelaki zela nana. Voilà. Esengeli batu nyonso bazali kolanda bakoka koyoka occultiste elinko lobanini. Occultiste c'est-à-dire mutu azana culte na science moko parce que quand on parle de la science occulte ngas ko nazaki na science occulte babengaka eza maison aquari eza ya magie rouge. Donc occultiste elinko loba ozali magicien en quelque sorte oui magicien. Ouais, mais ngana uti sikoyo mukonzi munene na kati ya maison wana donc ba magicien nde ba démontrer ka maison mais ngana uti cadre en quelque sorte. OK, tozongela sikoyo na ndenge obandaki omoni flamme na ndako na boutique na yo koba sikoyo na koyebisa baye bazali kolanda yo. Ouais, na monaki flamme epelaki tango flamme moto wana epeli papa Simon abimaki na kati ya moto wana tango abimi alobela kingai makambo yo ekuisa kingai kao. Papa Simon nani po ba Simon bazali mingi Simon nini? Papa Simon Kimbango kiangani molimo mosantu abimela kingai puisque soza mutu alingai ko bimate par rapport à ba œuvre na ba puissance outi nanga alingai ko bimela ngate parce que ngana niataka nyonso mais tata molimo mosantu papa Simon Kimbango kiangani oyo azana pona mokili mobimba pe afandi na mboka nkamba yenda bimela nga na kati ya flamme ya moto wana pe alobela kinga oyo alobela kinga yango ekwesa kinga esala eke ba memanga na paroisse Kimbangisi ti na passer tellement yeba kinga
akimaki mais baninga basalaki nyonso babenga papa kotoyo ye telema za nzambe ayebaki ngai apesa recommandation bamema ngai awa to ensemble na pasteur mais pasteur akimaki kaka donc nasalaki effort ya koyanga moko na nzela premier accident après mata de 6 morts na tobengaki papa alobaki toujours que non akokoma awa to négociaki camion mosusu à sep deuxième accident 3 morts na kisonga awa pasteur akisonga pe abengaki susu papa Simo Kimbango kianga ni kote pe alobaki akokoma kaka tina ndenge na yaki na Mbanzangungu na kome pe Mbanzangungu surveillant pe na kati ya Mbanzangungu azalaki alandaki ba principe ya mokonzi na ete pour que asimba biloko na ngape akweyaki voilà donc na Mbanzangungu nde kuna nazwaki nzela oyo nakomelaki awa me nguma na ngai eyaki likolo ya kamio bato bamemaki yango bazali awa kamio yango depuis kufaki pe memaki nguma ngo eza awa na chauffeur na baboy chauffeur bango nyonso baza nanu awa donc nakomaki awa na ndenge wana voilà. OK. Papa Janguma moto wana oyo monaki na kati na boutique na yo ezalaki na ngonga nini? Moto wana na monaki na kati ya boutique na ngai ezalaki na presque vers 11h30 puisque nazalaki na voyage à kozonga na poko wana Matadi. Alors moto wana ezalaki na ba 11h na komaki paroisse ba 11h ba 12h moins en quelque sorte. Bon nayebaki te puisque ba memaki nga ko mema na bato. Donc na kene ko se retrouver kuna déjà na 12h na kati ya paroisse Kimbangise ya Kwakwa. Avant to koma na ndenge oyelaki awa tozali nano na ibandeli toyeba nano nguma yango ozwaki yango na mbula nini na model nini peza iki kovanda wapi? Omoni ngai papa na ngai kombo na ye ezalaki Daniel Mavambo. Daniel Mavambo auti premier chef de secteur noir na Kinkonzi na mboka ya Maba azalaki na 40 femmes 4 libanda donc 44 femmes mais 40 wana tongelaka bango ndako bazaki na ndako moko bandai kofana bango nyonso babenga ngo bayombe bayebi o nyonso bana lukula tshela sioni bayebi banga babenga kulumbu donc wana ndako nga na botami ndako tata na nga defend Daniel Mavambu parce que kombo na nga tumu Mavambu tumu eza kombo ya mama na ngai pe Mavambu wana kombo ya papa na ngai alors ye papa nde moto atikelaki ngai biloko wana en quelque sorte. Alors tango atikela nga biloko wana ezaki nde nini puisque nga partir ya libumu bapesa nga bundoki wana tango na yeko zwa bundoki wana partir ya libumu bapesa nga na nzoto ya papa leki na ngai azaka travailler na scam tango na yeko zwa bundoki wana libumu nde na yaki kobotama tina botama ki wana azaki déjà mukolo. Alors tango na yeko bima papa azaki mokonzi monene d'abord wana Kasavubu azali tina ndenge Kasavubu yaki kokufa papa azalaki papa ayeko kufa pe ayeko tikilanga bukonzi wana na âge à 10 ans puisque papa kufaki na 82 ngana botami na 72 nazaki déjà na âge à 10 ans tiye papa ayaki kokufa donc atikaki ngai bien formé depuis libumu ti akufaki 10 ans de formation même militaire mais à cause de formation qui